Voilà. Une surprise agréable pour le monstre Félix Wazekwa. En plein studio, nous sommes ici bien sûr au studio du prophète Condé Paulo Dominique. L'homme de Dieu, le prophète des nations, Denis Lessi, est venu rendre visite à son frère. Maman la surprise. Yango, Denis Lasaye. Papa Malamu. Yango, Nafega Mouraye. Bana Komoto ye. Yango, Tiki Tiki Tiki. Tiki Tiki Tiki. Yango, Tiki Tiki Tiki. Tiki Tiki Tiki. Yango, le 12 martyrs. Obini ya. Mona makasi. Obini singai. Du capétage. Donc, vous avez décidé déjà. Donc, vous avez confiance. Oh, mais comment? Donc, c'est là que je sais que Bissotou, tout soutenir. Il y a une présence dans la Naya, Bana Bantete, Bana Congo, Nabata, fanatique, Nabata, Balinganga, Naba Peter, Bissotou, dans la salle. Date de naissance, le 12 août, on a le 12 août. Non, on comprend des choses a été tombé quand la jour. Il y a un moment où on a un school. Dans le fêté, on a ça. Il faut aller me l'engager school. C'est beau, joyeux anniversaire. La stade. C'est bon, télé. Non, on a télé. Bien gâteau, bien gâteau. Non, bina. Na oya la chorégraphie na yo. To préparer en op. Faut na bina. Depuis, na yemi mo nze momo ko na yi. Na oluganze momo ko ya yi. Oh. Maintenant, ça surprise. Il faut comprendre que le moment a changé. Organisation des Nations Unies. On a pensé comme ONU. Parce que il y a d'abord réunir ma force. Il y a mon dati. Il y a dans la paix à Batutu. Libanda Malili, Nakati Pe Malili, Toko Kima Wapi. Zopita Consolate, Dr Carlozane, David Mangaya, Yamama Fanny Chis, Queen. Soyez Bomaye, Bitumba Bolingo, Bato Bazobuna, Kasi Moto Peazo Moninga Zomonanate. C&C Service Fret. Pour envoyer vos colis à Kinshasa, Matadi a un prix défiant toute concurrence. Une seule agence maritime, C&C Service Fret. En France, 23 rue Anatole France, 94 400 Vitry-sur-Seine. Référence SK Exotique. À Kinshasa, immeuble Beaumaillé Musique, 2 rue des Avocats, Limité 1er rue, Funa. Référence en face de l'église du pasteur Wallo. Les départs se font 2 fois par mois par container. Paris-Kinshasa, Paris-Matadi. L'enlèvement se fait à votre domicile en France. C&C Service Fret. Au Tietembe, au Moniango. Lelo tumemeli bino triple action na kombo ya Maxi Bio Café. Maxi Bio Café et pour na kopesa kimia na ba vie na biso. Pourquoi to bengi yango triple action? Maxi Bio Café ezali kopesa solution na 3 catégories ya ba problème ya santé. Ndakisa, éjaculation précoce, faiblesse sexuelle, mokongo pasi, ata kozali na problème ya érection faible. Maxi Bio Café ezali kopesa yo endurance pe efficacité sengeli. Yami balé. Maxi Bio Café ezali kosilisa graisse nyonso na nzoto ope kopesa yo taille oyo esengeli libumu ata soki mokete ya misato opona bayeba mesala kosala mosala ya pasi mokolo mobimba na se ya moi to pe na se ya malili. Maxi Bio Café ezali kopesa yo vitalité pe énergie ya kosala mosala makasi uta mokolo mobimba. Bosimba ete Maxi Bio Café salami na ba plante naturelle pe efficace pe ezali na lolenge nini esengeli komela yango opona ko bénéficier na triple action pona bayeba zali na mikili ya poto bayeba lingi kozwa Maxi Bio Café bolanda biso na nzela ya singa na ba numéro etiami wana pe na ba adresse ototeli bino. Maxi Bio Café e pona kopesa kimia na ba vie de couple na biso na ba santé na biso. Maxi Bio Café ezopesa nzoto kolongono.
Ah, décor azwami na site kitoko o tobengi Toronto City VIP de Maluku. Et ça espace pour na yo, pour na nga, pour na ndeko nyonso ozala na projet à vie. Toronto City VIP, yo ka ba avantage. Toza 5 minutes pour mon fleuve. Toza pembeni na site ya Vodacom. Makambo teli réseau, bosana. Tozali nzinga ya quartier d'investisseurs. Tu comprends? Ah, Toronto City VIP de Maluku. Pembe na mai. Mpepe moko naturel. Wana poto. Ba diaspora nyonso. Olingo s'investir na mboka na yo. Toronto City VIP de Maluku. Et pesa to ezo teka ba espace kitoko. Kolongwa place Nazar. Tio mona presse. To paso la nzela. Toronto City VIP de Maluku. Et ko sunga yo ozala na projet osala site touristique. Tio pe otonga villa na yo. Ah papa. Benga papa Willy. Benga papa Willy na numéro oyo. Ta numéro de Chelibino. Benga. Na moi mbongo mukie. Osombi espace na yo. Je voulais juste faire l'appel à nos frères de la diaspora, de partout où vous êtes, pour venir acheter les terrains que nous sommes juste en train de morceler. Vous allez bien voir qu'il y a des bornes, il y a même les travaux qui sont juste en train d'effectuer. Donc le terrain est bel et bien assuré. Vous allez voir, derrière moi, c'est la régie des eaux. De l'autre côté, c'est le société Vodacom. Et devant moi, c'est juste World Vision. Là où Vision Mondiale sont juste en train aussi à un projet de construire les maisons pour ces travailleurs. Donc voilà, nous sommes ici à Maluku. C'est déjà un endroit habitable. Les quartiers, comme vous allez voir de l'autre côté, c'est déjà habitable. Il y a déjà les gens et c'est non loin parmi les autres cités que vous connaissez déjà. Merci Papa Willy. Tokobenga yo, Poto Somba, Totonga Nekolo. Na Toronto City, VIP de Maluku. Mounoué qui a dit que Bandoule kozonga te chez Djonga 3 azongeli base na ye na Paris oyo yesika bozalaki kolia komela pe koyoka ndule na niveau ya 2 fois te boyeba ke bilenge zongi na Paris na niveau ya kosakana te chez Djonga 3 awa chaque week-end bilenge zongi ya ndule à partir ya le 17 février 2023 ouverture officielle ya Bandoule bokozwa chaque vendredi Suzuki Luzubu 4x4 grands chanteurs de mon pays à partir de 20h jusqu'à l'aube. Pe samedi, bokozwa CNN Alligator na baninga tout awa bokosepe la jolie kitoko. À partir de 20h jusqu'à l'aube. Pe dimanche sombele souka bisanga. Bokozwa Nokolias, Emile alias de Mingongo, la voix qui cloche et longo na wenge. Poussana tovanda en matinée live. Oyo ekobanda à partir de 18h tina minuit. Kasi tunanga inini. Kaka ceux qui aimaient la CDC. Mbalamoko Night Club to boîte et fungwami à partir de minuit. Ti ba 5h avec DJ Bobo. Oyo akosepeli sabino na bandule pe na ambiance ya kitoko. Malolo. Oui frère, Babi Djonga. La Congolia. Futur. Hein? Nous te reçons la 50 boîtes. La Katakin, c'est Djonga. Chez Djonga Twanga Nantaba, Ezwami na adresse Oyo, Noisy le Sec, Nassime McDonald, numéro 25, chemin de Grou, 93 130, Ozamo Bimba. Chez Djonga Twanga Nantaba, Yangonde Zali mo boko ya ambiance, na kati ya Paris, pe na France mo Bimba. Bana King, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, Cité FM Moko, Afrique Info, avec Frank Stemai, Yandankala, Twende, X-Bass, Marandura, Frank Stemai. Voilà. Une surprise agréable pour le monstre Félix Wazekwa. En plein studio, nous sommes ici bien sûr au studio du prophète Kondé Paulo Dominique. L'homme de Dieu, le prophète des nations, Denis Lessi, est venu rendre visite à son frère. Félix Wazekwa, le monstre d'amour, concernant les stades qui se préparent bien sûr le 12 août
prochain. Donc voilà, il est là. On va dire que Akiti déjà dans Jeep, Bozomona, monstre d'amour à Yébélote. C'est-à-dire que c'est une surprise, mon boy. Tu es milieu dans le studio. Tu écoutes est-ce que tu yemba, est-ce que tu as nini, tu vois bango tout à l'heure na bino. Tu te lances bien, il y a tout côté na biso. Yo ma pas battre sur bien boy. Oui, vous avez un peu sur micro. Mais aussi, dans mon appui, aussi, dans mon appui. Aussi, dépôt. Ah, il faut ma tête. On est britannique. Il faut toujours souder. Le voilà, c'est un événement. Il y a le 12 août. Il faut de côté. Stade, on est côté, on est stade du côté la terre. Tu es à côté lié parce que pour y avoir tout dans c'est quoi? Mais tout le monde a été? Yo so mona wazé quoi chrétien. Na mona lo barabia. Tant on a bandi projet ya pétage. Yé muta encourager nga. Ouais. Alors mais boyebelo nga sala te to tikai, au lieu de critiquer. Donc aza mutu moko nga il faut na soutenir yé. Faut battre bala matete, faut to tonisa mati. Et puis ba fanatique na épée faut baya. Ndé na soutenir il fallait ndé na soutenir ndé le zomona étonne il y a ça conflictualité ba to belé pour il y a ça conflictualité il y a ça conflit na mutute il est avec tous les musiciens donc ba to ya musicien nyonso ba fa na bango ba ya ba faire ba to conflit ba to nyonso faut ba ya parce que il y a ça conflit na mutute alors ba donc ba tout ba mis donc point commun ba musicien nyonso ils a gagné. Ok. Donc hier go mutu o moraza na conflit na batute. Alanga na conflit na confier si là. Donc azisi na mutute. O ya za le conflit. Donc siko mutu fanatique mo songola ko boyande na bandimi na biso biba oya. Voilà. Siko to tinda ba ibisa yeto. Te ba ibisete to ko telegaka. Mais Adolphe Nakakula mutu mo ta zuna pese bote Adolphe Nakakula. Yo ba komo no wana Adolphe. Na zo ngo musika. Bo yo zo ngo ngamo aller ça. Mais na yo la rayot. Oui là. Adolphe Nakakula. Oui, ok. Ah, il y a ça, netball. Anak Badolite. Papa Badolite, l'eau que ça. C'est là au monde. Marambuza Gouda. Ah, ça y est, c'était. Oui, c'était. So, il s'est gobé ça. Yo, oui, c'était. Bisous pour toi, c'est pas né. Bonsoir. Bonsoir. Monstre. Maman la surprise. Merci mon frère. Oui. La FCA, il faut se prendre. Il y a des batailles qui ont pire. On est britannique. Vraiment merci. Merci beaucoup. Non, ça va. Merci beaucoup, monstre d'amour. Nous avons pour moi deux trois questions. Voilà, l'ingénieur. Ok, non. Ah, Claude Mumbere. Félicitations pour le guitar quoi. Ça on ok musique. La belle écoute na prophète. Oh, combien? Azala Gabon. Ok. La ABC écoute non. Oza ndako pona kotelo. Habité na Gabon, habité na hôtel ndeko na ngaza studio kuna. Monstre azawa na bi. Ah! Bon santé bon. La vité à la matière pour la hôtel. Ah ouais. Bon c'est ça le niveau nous allons. Maintenant c'est mon micro pour en l'aise. Ouais. La CPL parce que boye ndé. Pas lingo kabola toujours musique na biso na ressemble. Alors que ezaka musala. Moni ezaka likambo ya contenu ya nzemo. Voilà. Pasteur aza muto alanda biso. Voilà, donc aza éveillé. Maintenant aza éveillé. Éveillé. Azoyi ba réalité. Non, c'est-à-dire que moni batu mususu ba osala makambo. Aza ya kolala. Moni. Il faut ça la kola muka pour ça likambo. Vous comprendre que non likambo yo boyete boto kenere. Tala nzela ndenge singeleza. Mais ezalaka toujours ndenge na moto ala muka soit ipsi moto ala likozola la woya. Nga pena c'est salama musicien nga na répétition. Azola la na ipsi kozola la bitinga ite ala si mir tozola. Et c'est mir là la 80 mata yo. Ah, do ya ça fait. Ya on attend azolo makambo sous la bateau bazako là. Fa boya nanu ko là na yi.
Alors, Monstre d'amour, dans une question parce que visite on a dit sincèrement, et ça nous a plaisir, parce que tu as toujours au Kabola. Alors, on a mieux pour vivre en harmonie. Alors, tout à l'heure, il y a un peu pour le stade, pour le projet Stade de Martyrs le 12 août. Et ça, c'est 6 000 € déjà. Oh. Mais au moins, il y a ça de falité. Au moins, il y a 6 000 €. Donc, il y a ça de 6 000 déjà. Donc, vous avez confiance. Oh, mais comment? Alors, Stade de Martyrs, on a prière. Bon, est-ce que vous avez extrait, il y a pétage? Mon Azal le Michel, le non conflictuel. Il y a un conflit à Moko. On a expliqué à Bisso. Au fait, à part ça, il est avec tout le monde. Tant qu'on a sali projet à pétage. Dans l'année la TV, le seul moto à défendre non. Tout ce qui est, tout est bien le bâti. Tout est ça m'a encouragé. Donc, et puis il y a Matiti. Donc, on a Sokuna. Alors, Bisso Bala Matiti, tout ça, peine à moi, solidarité, mon. Donc, dès tout ça, tribalisme. Moi, tribalisme, moi, ça dit même, bien, glingete, va tout le monde à on va à la Matiti. Au bout d'avoir la stade. Donc, Naï, en tant que d'abord, et puis il fait bien sa musique, et puis c'est serviteur de Dieu, parce que c'est pas parce qu'il y a un témoin de Jéhovah, il y a un témoin de Jéhovah. Ah bon? Oui. On peut dans côté salle du royaume. Oh, il y a un salle du royaume. Et puis il y a la sagesse. D'accord. Et puis il n'a pas de conflit. Alors, il y a avantage. Avantage, il y a ma casse. Alors, le col a ça les locaux. Biso tout, il faut tout soutenir. Il y a un yaki. D'accord. On a soutenir. Dans zone côté, c'est que na côté. Ça les déplacements. Parce qu'il y a un problème à battuter. Le quoi a un problème à battuter. Bah fanatique, il y a pas mis tout. Bah oui. Parce qu'il y a un problème à battuter. Ça c'est deux, et puis faire la bonne musique. Et puis troisièmement, on a un spécialiste à générique. Ouais. Et bah générique, nous c'est ça, bah succès na kin les aïe. Alors deuxièmement, biso la matete. Tous à fier les leurs au monde que toi on a même tous à ba quartier, toi on a ba sportif. Bah il a dit bah ni mais ce qu'on a côté musique, il faut tous à mutu moko boyo azo défendre les couleurs la biso. Donc le ko la yé azali na stade. Donc c'est le que je sais nga biso tout soutenir. Il y a on a une présence nanga. Na ya bana bantete bana Congo na ba fanatique nanga na ba balinga nga. Na ba Peter, biso tout dans la salle. Biso tout dans la salle de Bati. Eh ba Peter quoi? Biso tout dans la salle de Bati. Nga mo pena osala. Ah ouais. Nga oyebi jour wana. Les 12 août des jours na botama. Non. Les 12 août, nga botama le 12 août. C'est pas vrai. Bien sûr. Donc Tant la money date. La vie on se prendre épée. OK. Parce que la refléter on a stade. Alors ils ont mis chiffre. Les 12 août. Et ça chiffre bien. Et ça chiffre la révélation. 12 apôtres, 12 tribus d'Israël. 12. Donc et ça chiffre récit. Donc 1 plus 3 c'est 3 résurrection. Donc vie et ça date on a vie et ça. D'accord. Date de naissance. Les 12 août. On a botamé le 12 août. Non, on comprend des choses a été tombé quand la jour. Il y a un moment où on a un escolo. Dans le fêté, on a ça. Il faut aller me l'engager seconde, c'est beau, joyeux, ça. La stade. On a télé. Bien gâteau, Là, on dit que Tozawa là. Bah, tout baoya. Stade na yosima. Très bien. Tout le monde de la façon que pour y avoir une concurrence dans le tout. Il va nous donner une bonne musique, une bonne danse. On a besoin de l'anga. Et toi, on a besoin de l'anga, tout ça à l'aise. Et puis, on a besoin de fêter. On fêter dans stade. Dans stade, oui. Monstre d'amour. Un mot alors. Ce qu'il dit là, pays, vous pouvez voir. Exceptionnellement, jouer le concert. Nala ozalawana na katona ngai. Joyeux anniversaire. Oui, oui. Na kozalawana na prometa batu na kendate, mais là je serai au stade. Na loba même à Fali, même à Batu. Na soutenir na kendate, mais oyo benda na okende. Pour na ebi keza. Oui, nazali parce que nazo soutenir non seulement mais la date anniversaire na. Parce que du fait qu'il y a zo beta jour wana. Olé na fêter libanda.
nasi na komisi nzambe na ye na stade parce que activité wana ekosala majour wana eza mpona nga neti fete nanga nakofuta ye combien omuteki soki nakoti nanga na kati nakofuta ye combien po sikoyo olieke nazazwi wana mpe bayembela nga eza histoire tala monstre ya oyembela nga eza anniversaire mpona nga nasali bese ya monde atie mokili melanda nga mpo nga na kotelema mpenza monstre oyemba nga na telemi na ye wana tout ça basali na ye. Donc, c'est le meilleur stade que Naose là. Ah ouais, très bien. Tu l'as dit, prophète. Déjà, coïncidence à date, je pense qu'il va surprendre Batebele. Merci beaucoup. Il va surprendre déjà Batebele. Coïncidence à date, on a le 12 août. Et puis, il y a le clairement que on a refait un stade. Et là, on a retenu plus à ligue comme un conflit. On a un artiste non conflictuel. Quelque part, il y a quelque chose dans le prophète. Non, mais tant que tout ça, les cameaux bateaux partagés, c'est que ça bon. Pour moi, baloba ngana ça boy, mais tout ça retrouver dans mon côté. Mais il y a le bil cameaux ils solo, on a dans la conflit. Né na vandi ana kotanga ba comme artiste nyo surtout na lameli ba pe fufu. Oh, moni. Mais ça on atangi mais ta lama fufu mona ote. Mais ngai na conflit na mututé. Né na ça boy. Kakande tangu ndeko nanga denile sa zolo ba prophète. Tant que tant comme ma tête, tu rebosses en moto quoi karma pâté. Karma pas voilà, oui. Tu rebosses en quoi la Fabregas. Fabregas, oui. Pour générique, écoute absolument na studio TikTok, tout ça la featuring na Fabregas, oui. Voilà. De ma tête. De ma tête. Donc ils allaient on a bien filé dans la ma tête. Ma tête. Va de la biso à la ma tête. Mais na carte ya bango, il faut toujours leader à ça là. Il y a des leaders. C'est biso tout kasi biso za pe ba misi to yemba ça dit un leader na biso yo te me mokola sala papa biso lo moko te na le velo moko omoni bato balanda biso te na zo lo ba vérité mon musique te na espérer lo moko omoni monstre abunda longtemps na ba Kofi wana Kofi n'importe qui Kofi a rolaliso na niveau mais atika rolalisité donc tu dois dire il y a des légendes qui sont bundi na ye elle est au bundi na li siko ye siko abunda na alia musique donc siko a combattant bon ba karma pas baza ba grand star ba musicien minene mais ba yebi ki ya za il faut ton dimanakati ne to ça bo to dimanakati abeta kana danser Fabregas abeta mbabi ya le yende leader na matete so do tie leader elle ba quartier ba ebele mais to respecta ka ya idi oui exactement pour ya ça sur te za bongo ngango ba mo après stade maloba oyo po te kama pa mutu na biso ama matako akoza en conflit na yete ako combattre stade nene elogande ko nae kanani comment Fabregas aza kuna studio azawa Ibrato bato na nyonso babina filé bande ko na biso. Vous comprenez? Héros to que le stade wana le 12 août conflit a été. Donc il faut tout ça na biso tout. Tout ça la force wana pour permettre parce que où est-ce que ils a yété comme bitumba biso tout. Alors loko eza bitumba biso tout photo tia minduki na se. Tout zo kende puis aza na conflit. Eza ka bloko mo eza la musique. Vous comprenez? Yango moninga na yebisa ki lelo il faut na kende. Pour Congo ma monde entier ba mona. Parce que ba mona ngara na ye mais lelo na ye penda na bina meto solo là tout ça toujours tout solo la biso ndonga to kuta na biso na ye donc mais lelo loko eza 12 août ezinanga parce que ça date ya révélation na biso ki le 12 apôtres 12 tribus d'Israël 12 ça dit a mutu moko asa na ba réflexion moko et choix ya date wana parce que contact oui na ba date pe contact d'accord date où il y a pognoana et il y a vraie date il y a na vie na kati na biloko nyonso et puis na résurrection na kati na biloko ebeli donc ils ont date moi ma bêti et puis incident moi ko ça imati donc bato bakoya bayoka musique na bango bakoya ko vanda bayoki musique ba moni ba danse to bini to sepeli to kena biso na kimia parce que hier za boy fallait roya mutu to akoya so mutu ayete le baza mboka te to azana tante mais mutu ana mboka pona yi na ba fanatique na biso nyonso na ba ndeko tout on doit respecter quelqu'un qui n'a pas de conflit il faut mutu to aya na ba maman na ba papa ba nini to sengi pe na ba ndeko na biso ba témoin de Jéhovah ba koya ba musique ta ba ya ka ba atendeni
Ok. Ngana mutateme Josephat. Na uzalaka. Tina mais naza basema ya yokanga. Tanga zoka matea. En senti profondeur wana. Pour bilo mutu na koloba yo comprendre. On devait ya comprendre. Alors moi ça la le salle des royaumes c'est yo comprendre. Oui, salle des royaumes c'est ça. Capable to semble la main. Toza ebelé. Na zoa ba formation ba livre na onanda. Ah ouais. Alors monstre, toi on a risque le rôle Denis Azoloba awa prophète. Yo comment dire que les gens moyen koyemba donc de comme on mise belé na podium. To ka bala ba ya kaka. Na ndenge ni olobi bo. Ndenge ke ba ça dit que mutu to za na posa aya ko tia monstre poa. Faut mettre na podium, il faut passer mon micro. To se retrouver ce que ba mise to Congo comme ils ont mutabatutu ba yé. Ou ka bola tande ni na culture. Oui, au moni na fête. Ata batu baleki mingi. Mbonde zanga isikate. Poso bolobi mbonde zala te bobi na ndenge. Do bato to ba koya to pesa bon espace. Très bien. Alors nde tozawa générique moyo salama. Na sina yaki awa Fabregas na kutaki awa zoyemba ina orchestre na Villanova. Bon si babeta ki. Mais amburenga tawo to kobi a MC kaka na 14 ngamo na copain. Ouais. La vie de kota. Alors, lelo au moni ba mission to bazar ba ma mission culturelle pays. Moko ya Villanova zali. Ah ouais. Animateur avec na place moko. Ayemba ki penande na sepela kite. Na bengi Fabregas na ebisenga la non Fabandela. OK. Fabregas abi ye patron na bango ti apc ordre abi zongo kuna. Mais ayaki ye moko te ba yaki na shomi. Mais le quoi ça qui na problème te ye ka ne mutabongisi. Ah d'accord. Alors isa TikTok, comment on dit bango TikTok. Isa générique mais na mo rumba mo na katinga zo ki chance ko moke. Izubma d'ici là. D'ici les ubma nango. Ya ngone ko comment biso na stade ko bani papa wa featuring wana Fabregas. Bon ngana za nga sur la monstre côté générique aza premier. Zaga yena zaiko. Yena zaiko. Na ba générique. Zaiko pona ko bina kuna mena générique public ezaka ye. OK. Ba tutu ba c'est la générique na ye. On dirait to zelelo au monde. Ah eloko binisi na ba sportif. Soki oyo na obangela ngo et à succès ma. TikTok. TikTok ego mema biso na stade. Mon songe na otika yo travailler. Na rassure na ye. Ah ouais. Ouais. Na rassure na ye. Ah ça vraiment côté générique na rassure na ye. Et puis et aussi ya on est au même biso na stade. Ah ouais. Pour ça succès. Ah ouais. Générique voilà. Et ça succès déjà le niveau moi mukete. Ah ouais. Alors mon surtout aux camp TikTok. Oui, nous soutient maboko nzambe to boki mai nzambe na kolisa. Donc total biso aussi to travailler déjà. Fabregas ne ngolo bisa yembi banimateur na. En fait les alliés génériques ya orchestre mi balé. To sangisi technique. Ya ba mise mi balé te mais ba orchestre mi balé. Comme on monté na mbonda beti soliste na ye. Les années système ya sika ba générique. Les alliés que bino na ba leader ka bo salité na ba musicien. Vraiment loko wana na sepeli mingi. Moi innovation lobi ya rumba eza na kati ya générique. Voilà donc ceux qui m'a convoqué quand ndenge zo kende pour fabriquer ça dans voyage. Oui. Donc ndenge za wana façon to la tana bisole musu moi différent mais to za na tenimo photo la tabiso mibale. OK. Na senga ngo pa kofia boyaki. Na binoto sala boya on monaki veste wana noir yaki. OK. Kasi pona yeba ki na yemi ndenge ola tate ya utaki poto donc na banga ki tellement. Na bengi Fabien Kabuya na Yuyu Kabuya ko ngana bi boko tana boke na magasin. Abi présent to komi na Prada ah eloko moko ezawa onza ma utosaka mikolo ngana bi combien na pesi mbongo. Na futela mutu billet po ya utika festival. Oui. So otina DHL po mutako tala bote akosi bungi. Abeta forme hein. Ah parce que mon na DHL. Ah DHL na bilonga solo. La est fort. La Hollande là est. Après la Hollande après stade. Ngana banga ka yuko tona mabina. Na okoto là est. Ah mutulanga. Poso na moni mobulu na ibisi ya. Oye pas na ba pièce au sangalati. Donc vraiment TikTok. Et l'autre osé là. TikTok. Et na prévenir de la succès. Ah ouais. Et ça succès ma casse. Ah ça n'est pas générique. Mon idée pour la première fois na yo kake générique moko non c'est ma star mais ba orchestre pe. Bon qu'est-ce na ba musicien. Vraiment c'est l'innovation. Na marumba. Na marumba na ça dit et là la linga ke yangwana. Et puis à sali ba ngai loko zo se pesanga mingi. Comment a désactiver qui conflit na Kofi? Ça c'est la plus belle chose que les gens ne parlent pas. C'est une question. La plus belle chose que les gens ne parlent pas.
parce que ngana kanisa ki bitumbe bimasusu mais na moni bitumbe bimitetilelo c'est que yé azana capacité wana que batu faut ba féliciter yango zo mona stade oyo et anet na osenga nzambe apese récompense. Ah, vraiment merci. Nzambe apese récompense que mokili pende constater que ah motumo boye atia na se. Et puis hermoso na talié les autres pesa na tia na se. Après wana nga pe na tia ko financer. O constater ka mote. Ngami na ila guerre na kopi. Tawo ya kiti. Batali bon ndeko langa za wana. Siko ngazo na ke bebisa. Yango na tiaki na se l'émission à Bosolo. D'accord. Na tipe na se po yé a tiaki na se. Siko soki yé a tienga siko na okenene. Alors vaut mieux na ndima ba réussir ba omi balé pour permettre que so tokene. Alors exemple wana nga na suivre ngo. Ah ouais. Yango mo na lingi na nga souper ba conflit là ba tuté. Bel exemple. Oui, c'est et oui t'es pas naïe, photo le ba vérité. Ça m'a inspiré. Très bien. Batumi balé to ka monstre. Bien sûr que outil pas monstre parce que lui il avait la volonté. D'accord. Quand quelqu'un a la volonté, à quoi imposer volonté, on a ekende libela. Parce que yé, à quoi peut on bouder. Pour la nana mission mususo qui à quoi peut on fâcher. Bon on a fâché. Vous avez mais mission mususo goyo, oyo, na quoi on fâché. Pour la yé. Mais ce que yé moi a quitté. Alors j'ai senti que vraiment il y avait le moment de la paix. Yango zomona batu ya grand mopao na batu afali na batu bafere na batu na nyonso. Photo landa exemple à ONU. Ouais. Organisation des Nations Unies. Nga pese comme ONU. ONU. Comment est-ce qu'elle est comme ONU? ONU parce que yem da réunir ma force nyos. Ya monde ati. Ya za na paix ya batutu. Ah ouais. ONU te. ONU la dit que paix ya mututu ba paix nyos sangani. Eza pas naï. Do ya réunir bisotu. Ouais, mais comment bien? ONU. ONU ko force. La force. La force internationale. ONU, ça dit que ONU a yapocha kimia. Kimia. Guerre moko ONU banda ngote. Bino nde bozo bunda ya yiko. Ya ono mona matete babenga ngope ONU britannique. Pona soko bango ba ye kimia feza. Voilà. OK. Merci. Merci. Alors bah fanatique bah cultiver nyoso, bah cultiver bo kangani kombo yo. ONU. Monstre d'amour, monsieur Google, Izina Makanisi, beaucoup à bongo. Mais ce rotangi ba kombo nyoso na suka nango. Oti ONU. La paix. Kimia. Mudaï la biso kimia. Na besoin exemple. Que tant on a mona salipé. Yopé on battait les pas. Na salipé na kofi na ti na se na komundi mama komune nyoso na pasi na bisengo na ndimi ozo mpa ndaza omona na lobatsu mabe na ye na o lobatsu mabe nete ono na ye parce que soki nga na créer logo mo ba we so mo ndeko no c'est que simba bien te comme il y a un travail na ye faut tout harmoniser pour ya quel libo bilo mzu basala on sacrifice très bien pe simbi donc na ye lelo pour expliquer ba population nyoso a Congo na monde entier na tika kokota Bomonanga na sala eloko mona été. Mais lelo penda na décidé pendant une semaine que la seule récompense où on a oya nango na soutenir action oyo si le jour et je serai au stade. Ah ouais. Pour ça jour anniversaire. Ah ouais. Population nyonso monde entier faut bolimbisanga le 12. Je serai au stade na okuta na ye to yembi na kati gato nanga na fête nanga na mukula na obina na omega na ya tana salata mais to luka ke lo mo bazineri nde ba danse difficile mais na osaka exercice ata fimbo to beta ata fimbo na saka lo mo boy pour batu ba monde quand même que yesu ata trembler pe de la na comme non ba danse ne to abina na nyoka longwa na omeka na okoka na omega ngona otala et puis na osenga epe jouana ata eloko moka moke na osala ata mama tina ata eloko maria na otala na osala na sata mo eloko moka moke ah ouais et délivrer ngai mais osala bien osala bonsoir l'amour vraiment na demande ya prophète on a très touché on a très touché maloba kimia tant mutazolo bake ngape na chaki na se po ya chaki na se c'est-à-dire osaki likamoko boye inspiré pe mutu to inspiré batu donc jour wana na stade ba invité na ngai papa Bombenga. OK oui Jano papa Bombenga c'est bonne idée père wana kena photo monae
C'est vraiment une bonne idée. Oui. Solo la kinaye. Abi nzambe abi mwana nzamba sunga yo comme na âge na ngai. Nana ko kansanga sona mama bo. C'est ça. Vraiment asepeli makasi. Ya za Quand ça qui est pour les morceaux. Te parce que toujours landaka makambo oyo bakolo bazo sala. Moni na mona ki na concert ya ndeko na biso Kester Emeneya. Papa Tabuli azali wana. Moni au mona er mo Kofi avandi boye Kofi chante Lutumba. Ça dit que génération na biso e kanisa ba bazaki liboso poto yebiso mona bango. Eza génération ya lelo nde baso ba batute. Moni yo lingo teksa manga okaza kwa neti yo muto créer commerce wana. Moni ça doit être que sali pine basala yango kala. Donc toi ba tout moko fo yeba kino na sali loko sikata ezaka parmi ba mikolo fa yana kanisa mutu moko. Voilà. Donc na stade siko moni il est super aux Alawan. On a confirmé Penda. Donc confirmé. Fabregas. Oui, mais Papa Mominga c'est bon, Kofi Olomide c'est bon. Nadia c'est bon. Denis Lessi c'est bon, et Fabregas c'est bon. Parce que total à moi ça tamo quoi ça là. On a lobby na komboté. On les a rappelé comme lobby boyé, ba toupé ba s'intéresser. Tout ça là-bas c'est belé Congo, Zamboka talent. Donc vraiment merci mingi pour malobolobi ils ont outil na motema outil na motema. Alors tout ce que la monstre travaille là on a accompagner ça la surprise na yo on va réussir dans boy to réussir mais en tout cas niveau ya impact à TikTok dans la sengi libanga on sentir d'abord na de mameli batu na obela la ira mutu mo alela effort ba libanda na yanga moko il faut ezanga te po monstre eloko yo générique oyo ça succès mondial. T'es dans le vérité ba musakoli na réalisation. Donc générique oyo ne yonde sala biso makamona stade. OK. TikTok ko pour l'album nangana na nzembo TikTok. Oh. Mais yazo bimi oui, ça dit le quoi inspiration. Yé mutabimi avant. Donc ça la succès moko nazo yebisa yo c'est très bien bato ba oyo kanga po ba le bato okisité po bino mamnyo zaka kisi succès oyo même fimbo eko triplé fimbo. OK TikTok yango na sengeli yango libanga bimo roza na kati baboka te baboka moi ça boka yango lelo na sengeli libanga officiel voilà donc ba betanga na générique wana senga befona ça te yote te yo bebisa ilo ça succès na zalate ça o bebisa bati on nzemu mutsusu te TikTok na TikTok te papa mais on lobby ça succès na profiter na ça pena izine c'est pour tout ça aux autres ça prophète c'est ça alors aux salati tika yo vana na ngana kota yo kota na yo et succès za na nzembo yo biso bato kozale 12 yo koza attaque journaliste tika nga siko nga kozala wana donc na seki de mabanga na TV est-ce que mon libanga TV siko deuxième libanga nani yo ningi manga munyo so ba na tout ni te vous de babanga amuta sagesse ayebi libanga ya police voilà ba koyeba tenga mona opesa kombo voilà fanatique ne moko to ya danser alingi kaka ya ndi manga waseko adi manga mutu te adi manga batu misato tu quoi premier deuxième Fali troisième mutu mususu bon mutu to ba comment on a été Kofi d'accord donc 3 c'est bon mon émission en bateau to ya ko soutenir monstre yango mona bata moi kombo faut les lions to komisaka aux émissions monstre le roi des émissions monstre bando tanga ba kombo te atape ezali biso to ko honorer na ngana eko honorer na oloba vraiment na population congolaise na diaspora na batutu balinganga jamais na s'intégrer na likamoko mais oyo j'ai senti que cet homme doit mériter une récompense. Un, parce qu'il n'est pas conflictuel. Dans le conflit, il y a un moi gérant. Deux, il y a un homme de paix. Trois, c'est quelqu'un qui n'entre pas dans les débats. C'est pasteur tout ça. Ah, c'est pas tout niais. Potikaï. Tout le monde qui a la télé côté. Bozo finga enden. Ça j'ai aimé. Il y a un monde qui a un ascenseur. Na yeko zong c'est le vrai ascenseur bende ou na motema nanga. Na sengi na batu nyoso balinganga, batu nyoso baso ngape na osomba babiye.
na soma ba bien nga belé na opesa bana matete na opesa ba batunanga pour tokende ko contribuer ne la saki na fali ne pe na osana na soma vraiment ba bien belé na distribuer na batunanga ba ya o baza moyen ko kotate to opesa bango moyen na manzo pona na 24 communes na opona ndam na organiser bis mon boui bazui bango ba ketika bango na stade. Pourquoi? Pour soutenir cet homme. C'est mon frère et on doit les soutenir dans le sens ouais, on a très touché, hein. On a très touché. C'est-à-dire que Nengi Alobi wana, nazo sengara, na Gilles Alingete, a emboîté les pas. Oui. Lui il est avec nous. Na ba bien na yé. Oui. Toujours la paix na maître Raphaël Kibuka. Oui, maître Raphaël. La même chose. Oui. Nerombungu a ça la même chose. Oui. Vient Abisso Somida a ça la même chose. Oui. C'est-à-dire que on est que bana matete kaka bana matete biso motokoto sa stade wana. Toto sako so tika na kisenso ça c'est autonome stade wana eza munene tant toza biso misato mais pona kisasa mu meza mukemi so ka publicité bat bayebi au moins même fait ya muninga so yebi to kenende donc yango na effort na biso ezali faut publicité za la makasi lelo pano matika moko mais na yebi opesa pub na nzondo gratuit et banata lobby non merci gratuit vraiment batikela biso batiango 24 sur 24 pinga mon pe na lati na bemission nyonso ya YouTube bemission nyonso na lati na olbano lobango à partir lelo donc pour il faut stade wana penda bala na biso nyonso to sepela quand même que ndeko na biso doit mériter la récompense de tout ce qu'il a fait à la fin avec cette paix qu'il a amené. Il doit mériter quand même cette récompense. Donc vraiment, ils ont Jules Alingete, ils ont gouverneur Ngobila, ils ont tout nyonso oyo penda abande konabiso ba aider biso. Et puis même bato liloba parce que ngana za pire prophète Konde. Au moins que aye studio PKK na yebi ke liloba ba ko zaper pili. Bato NRC, bato Archer, Banini, tout ça, bato Nabiso, tout ça. Non seulement trop sommes habillés, non seulement trop ça la bilokwana, mais nous portons cette histoire-là dans notre cœur. Moi, je veux une chose, que Nzambe a foutaï. A foutaï, car ceci dans le Congo, na Nzambe et foutaï. Tobina na ba matchite, ba jouer wana, o ba bina wana, ba kokipe kosala et loko pona monstre. Bango tout wana poto biso tout bien côté to CP nango to binyango mokil memoni yango cet homme là il mérite ce soutien là et soutien wana nazo benga wana ba joueur ba sportif na banani et puis na ministre na biso kabulu à côté sika to sengi pe na stade pourquoi parce que yepé tant on a ça à mon attend ba danse wana bato obina ya zo commenter donc to sengi pe ya za l'inviter na biso oui to sengi pe za ça oui. Bien informé. Très bien informé. Mais là, il y a une question on a tout na. On a beau sanaté, vous commencez à n'absolument ma tête. Mais c'est Gilles. Oui. Il y a ça pendant mon ma tête. Ça ne moi na commune. Mais faut soutenir. Il y a ça gouverner na biso. Vous commencez à n'absolument ma tête. Azala wana atangi kombo ya bandeko na biso. Na lingi Aimé Pascal Mongo Lokonda. Vraiment se mobiliser pour la. Les semaines d'azap. Les sommets enfin azakaka ya zakane na mbinza mais mateteza yé voilà yé voisala on a tout posé aux questions mon prophète ce qui est compliqué c'est non c'est oui on remarqué le bili kamoko pe zo sala na biso bato mais mboka bato bazo bunda kaka omona biso to bongisi par exemple na Kofi omona yo tie la scène makambo ibele omona Ukraine ba attaquer yango omona est na biso ba attaquer yango omona moi contradiction moko bato bazo yo kana mais ba mboka zo bunda yo zo ko expliquer ndé bon mutako expliquer misère na zaka yo parce que yé à réfléchir sur yango c'est-à-dire à la réponse là. OK. Vraiment c'est-à-dire ça monde qui n'ara bongo. Bato mususu bazo yokala, bato mususu bazo kabwana. Mais ce que ça niveau ba mboka. Tala est na biso ndenge ezali lelo. Vraiment to aussi ces missions et il faut qu'il mieux ça là. Il faut ba congolais tout tika trahison, tout trahir mboka te, tout ça la front pour permettre que au monene de ba député ba belé bazo teka mboka. Alors ceux qui biso tout ça les font pour moi quand on a besoin de kimia mboga comme kimia pour mes en Congo ils ont dit trahison électorale. Alors trahison ezali mais ndenge ya lobia
koto kimi ezokota na batu mais na mboka kimi ekota eza réflexion mo makasi mais ya mboka batu bazokota pona b'intérêt alors b'intérêt wana et bénéficier na biso congolais d'abord après bapaya pe baye kolia donc biso to protéger territoire na biso pour permettre pour Russie wana pe akeko botola kuna zana mo b'intérêt na kati alors ce que le monde entier il faut étaler pe b'intérêt ya mboka pour permettre bango pe bakoya kozwa mais bakolomboka pe ba bénéficier moi je crois que tu réfléchir loko yo pression les vraiment ba kozwa mais de force té bazwa de force ba négocier gagnant gagnant on li a gagnant gagnant en fait alobi likamoko ya munene wana c'est en fait les les kandeni bato bazana posa ya ba richesse ya mboka mais d'abord démarche boye faut ya na mboka wana omoni ba ministre basololi na bango otaye pe intérêt ya mboka biso za ba botoli omoni bato mo bakeko na mamona kana ba botola biso mabele to ndimango tsute alors donc concert ya monstre pe to réfléchir sur yango la paix ok il faut mon message mo lo ba major to ya na ma mission na pembe drapeau de la paix oui nakata concert biso nesu na stade muntu na mo msala pembe po er moi oyemba tonga oyemba biso stopper pour yango histoire pour na olakisa que on est contre la guerre on est contre la guerre mutu to atana besoin ya Congo pe ya Congo ces jours là il faut ya na msala pembe comme ça tonga ya ko bando ko loba pour na Congo aller tout ces missions to to molango elakisi que to a contre mutu to akoya na agression na mboka mo songola ta na monte yaka ko négocier na ndenga propre et puis nzambe pe akanisa biso asisa ko bien inspiré ngai na osenga na ba sponsor pour ba soutenir biso lelo toza par exemple na Mandiko Holding Mandiko TV où est dirigé par Julia Luonga Mandiko Holding to osenga na Panorama bango pe baza ba sponsor to osenga pe pa ya Top Congo pour on peut passer par sponsor na ba sponsor tout au joie ezala bato ba ya ba cellulaire to penser na drapeau wana apembe oso bina mutu yaka na mushwara ba linso na soma mushwara pour biso to banza na maboko to na toki na cheka boy mushwara kuti ezala te so ba passer là oui ba passer là ba sponsor ba sali biso ba drapeler ya muki oui ya miki apembe songa biso oui tant mutazo kota akota yango asomi mo drapeau attends 1000 francs à Kenya, attends 500 francs à Zouango à Kenya. C'est une bonne idée. Au lieu de que nous sommes à Zouaga, il y a un porte sponsor à côté à moi à côté. Oui, une bonne idée. Vous allez bien. Ça dit que na prix à bien na yo, aux moi drapeler na yo wana. Ça dit que mon photo comme ça makamu minene. Pour ni faisait la cave américaine. Et c'est pas nous qui toko ya kitoko na mukili babota manga na États-Unis basi kitoko na mbali kitoko bazalate bazali nzambe azali juste asala te que batu ya boy faut bazalaka na mboka moko te bango ndesko ba profitaka na bato bazana bango bakomisa bango minene biso soko moko alinga koma munene babite yaka to zalaka nde to zalaka mais non lelo na koloba momoko bato balimbisanga mais ngai tango na moni défilé moko esalami pour na concert ya wenge ngana leka pa ya sango na silika mabe. Mais ça c'est quoi ça? Dans le bas de phrase moko les gens comment on a bon pour nani. Ou azali contre concert wana ya to sala ngana examen classe. Soka bimi les premiers comme ça concert au betate. Na komi tina niveau wana. Se dit na koma kaka to discuter kaka. Voilà. Fali tanga zo beta wana. Na sala ba émission. Te ya komi muto fali te za bongo te parce que tango héritier à lobby na pe na bi héritier. Faire ya ko beta le 24 azana soutien total ya wase quoi. Donc ça dit que bato baza na difficulté ba commission lokola nzambe na satan te nzambe na satan de basala bongo biso bato toza bongo te kana biso za ya bonzambe voilà donc ça dit que biso faut tozala ka côté na ye côté oyo bato bazolo bake basangani omoni likanisimo yelinga tant prophète aye est-ce que yebi que biso tobeta na ba stade wana ba jour moko mais ya zala kuna combien de jours pe combien de fois plus de 9 fois oui ba on ba ya pena 3 jours akangi pena vendredi samedi dimanche plein bisoka plein la bisoka ya mawaya moko wana ka mona to ça dit que non pona nini il faut pe biso to comme pena possibilité wana ndenge wera saki double zénith na souhaiter ya ça la pe double stade moni eza la bongo donc ça dit qu'il faut les camerounais so ba congolais ba ko sala ezo appui ya ba congolais parce que le coup wana yango ko teksa biso na libanda parce que na ba division na biso dans les télélo ils appellent bitu émission té tout ça na leki na biso Christian Bosembe OK na poto ba betier non
tant que mutu ayi nga so na zo comprendre tant que mutu uti mboka ayi même so bozana problème na yi azana raya ba ministre boko beta yende ngona kwa mwana mke ba c'est babé et loko salama ki wana moni ngana lo baka so na raison il faut ba ko conserver raison tant ngona beti mbata na tort yo ça na raison pour na beti yo mais so yo na simochenga mbeli au perdre raison donc bozana makasi na bino bozana makamuna bino bo conserver ba raison na bino wana on ningi zo lekela boito se pelate to komi suna niveau ya kobeta kubena ya wana ko motamula na mabanga zo mona po makasa obundesili so ya ko bamba ka mutitika. Allez, merci monstre d'amour. En fait, on suka na yaki otale na sengeka de mabanga. OK. Libanga mo ya coulisse na yanga moko. Au générique le meilleur générique. TikTok c'est Batuba c'est lango pour ngana prophétiser yango. Et ça succès oyo nanu et ça les maté. Yango de même biso na stade. Donc moi na nyonso mutu to ala ndi émission oyo. Loba onyo so koloba. Mais le yeb saka mutu mo que le 12 août na stade et puis passer délai ça zone de fêter anniversaire na stade. Très bien. Alors ba cadeau onyo so boko pesanga ezaka boya. Cadeau boko pesanga ezaka boya. To fêter ensemble na stade. To fêter ensemble na stade. To bina fimbo. Pona obina. Ouais. Abina film. Pour mingi siko ba oya bataka ndenge obina. Na obina. Na oya la chorégraphie na yo to préparer en opé faut na bina. Fimbo wana parce que na rêve ngo kala. Ouais. Fimbo na obina ngo et puis na yemi mo nze momo na yi. Na oluka nze momo ya yi. Oh. Ah mais c'est maintenant ça surprise. Il faut batuba comprendre que le moment a changé. C'est le moment de soutien pour la paix à Congo. Très bien. Moi je l'aime pour la paix. Et il n'est pas conflictuel. Alors tous les gens qui aiment la paix, ils non conflictuels, tous à l'enstade. Les 12, et puis on a continué l'émission. En tout cas, on a un pub gratuit. On a 5 chaînes à côté là. Et il y a gratuitement dans le super. Banda lobby. Le moto à communication, aïe langango pour tout bando tiens on déna ba chaîne nyonso. Merci beaucoup. Donc c'est ma contribution. Les loyo na bana nyonso balandi bisoto tika époque. Il y a ba division. Kabwana tout ça non. To komi mutamuta na grâce on nzamba PC. Mutamuta na ndenge asali. Ceux qui y a ko sala paix na kofi. Aza bien na fali, aza bien na mutu. Pourquoi les autres on peut pas le faire? Des éléments très importants. Au vu que fabriquer ça ndeko na propre. Oui. Ah bon? Oui, ndeko na penda. Oh. Ndeko na penda o ndeko na penda. Mais si ko monike et ça que bien boy ndeke ensemble non seulement toi bana matete mais toi ba sakata ya mutsakata lokolanga toi bandeko ele kwa zila lingete. Non ba ndeko na penda pour ça bambo museni bango tout. Donc aux alliés on a to soutenir Monstre. D'accord. Donc c'est quelqu'un qui a fait du travail dans ce pays. Il mérite aussi que toi apportes ça. Naïbi. Bien. Oui, mais Karacha très bien. Kabo ba matumbi. Asarata ba matumbi le gishasa umputu partout. Faut nous soutenir Monstre. Ninze le 12 au stade. Nous soutenir. Merci beaucoup. Donc nous sommes à la fin. L'invitation est lancée à tout le monde. Merci. Donc le 12 août, nous serons tous au stade des Martyrs. Dress code des ATM Monstre. Donc tout là t'aura bien. Mais na moi de rappeler na yo à Pembe. Tewan il faut pas ça là. Pour souligner le moko. Tout les bateau ba qui n'a pas envahir Bamboka, tout les bateau ba va envahir l'Est. Les occasions moko au ça na. Tout passer message moi une minute on a anniversaire nanga. Tout ça comme moi et le moment une minute pour Namboka. Très bien. Et aux spectacles moko haute en couleur, moi je pense que Bande Goto baninga Monstre d'amour baninga Prophète Denis Lessi, Balinga Franck, c'était moi je serai là parce que j'ai l'anniversaire Congo. Ah ouais. Tu as fait anniversaire, il y a Prophète Denis Lessi dans le stade de Martyrs le 12 août. Et puis au coïncident dans concert, il y a Monstre d'amour dans le stade. Il y a Zolo Baké, il y a un spectacle. Mais Bichot il y a un des plans. Donc tout ça la boy. Il y a un spectacle, Bichot il y a un plein. Pour ça là. Faites Morosa total quoi et ça la biso vraiment très bien. Monstre merci beaucoup. Nous un bibiso quand c'est ça là. Merci. Non en tout cas Monstre na linga na super drôle lo. C'est na linga vraiment mukili mumbe na ki aux appels na batu na. Pe o balinga ko netinga. Na ondima. Voilà, merci beaucoup Prophète Denis Lessi, merci également bande tout bana ba est na Badolite je pense Adolphe Nakakula ya kozalawa. Pour y penser dans son aïe Monstre donc c'est bon. Adolphe Nakakula, merci beaucoup à toi, merci. Aimez tes merci beaucoup également à toi. Honorable Patrick Mouniomo.
fazala wana Olivier Luzolo ya ozala wana c'est-à-dire que tolingi bato nyonso tu oyo baza bako soutenir likambo yo base manifeste na Costa parce que poni oya Costa Itangu Costa Itangu ablobe na nga oya ala abiya oso mauda ta 500 billets à 1000 donc ya fanatique na yo fanatique ya Makasi parce que tozo bengisa AG Matembo Toto azala wana c'est-à-dire que c'est un homme bien autopère de maman condoléances maman donc AG Matembo Toto azala wana tiers mar ayebi abia oya azabe na kuna Patrick Munyomo azala tout ça en sorte que même ba gingo ya na Brazzaville ba ya batina ba délégation ye pas azala tout ça là que soutien ezala na makam tout ça là toujours soutenir mututé toujours soutenir d'abord œuvre puis art na biso voilà ebinga mo comme sona sona papa Lutumba ils ça nga pas sinde na zoro yo kaza beta na bibwa et papa yo zan mutu beta na bibwa te faut beta kaka na stade to yeto tondisi yango zumo on lia pendant 4 mois et sili tozong sur na stade bibwa na biso faut à la stade ça dit que toujours ça la bongo pona toujours soutenir notre Lutumba national moni tout comme un esprit à soutien likambo peut-être bon ezalaka bongo ba message musu ba comprendre ngo tango initiateur nango to mutazako lobela ngo azali susute non de notre vivant bosala quelque chose le autre monde ba lumumba mais tango azala ki awa boy mingi bazali contre so le lumumba lobi azala wana loba ba omoni muto atika voilà donc tout soutenir soutien so comme makasi ba mboka ni so mokili respecter biso parce que o ezo le kana est mboka na biso o skizenga na zonga wana ezo sala pasi moko ko comprendre te est-ce que yebi ngana lela même na ba information biso na site ça na changer chaîne les ana ba tumsu bazana na maya miso facile moto musu ozomona likamuti bokundi be mutatela lela te ngana sa char wana te tant on apprendre même matanga ya koko malanga tant on a benginde vraiment koko tant on a benginde ko na yebo yimutabilanga Blaise Malanga donc na amone na zolela la bikata Félix tozana morgue na rappeler yo ngana sa bongo elite ke na lela ka pona mutu nyonso te ba oyo na tozaki na affinité to na likambo na kokoka te ba prendre mutu ko la Kester akufi ba lo tikali normal na lela Kester pendant 2 heures de temps non stop do banana botama même papa ngana tika olela bongo te papa wemba kei na zolela donc moni même moi c'est Toto AG Matembo Toto donc maman asina tanga kufi na leli mingi ça dit qu'à chaque fois pour tout ça les lenze moment on a Blaise Boula maman Billy Abel Adolphe Redi Amisi na héritier ce que vocal on a checké comme le sananga moko mais oui na ce Toto na lobby kolelate beaucoup tanaka na asina na maman asina na résurrection so na kominga place on monanga moma biso bibi parce que na éviter bonza mazaka nzambe mais so na nga pesa nzambe faute moko te na lobate parce que nzambe ko pesa il fallait que la biso punition mususu liwate non tala mona nzambe alinga se que ça Lazare maleli sous dans yemoko ça dit que ya mo iloko compliqué bon otikela bango aleli lengo nanu et si manon sou yemo so ala musi c'est dire que même moi nzambe za gêner na ngamba liwa tala atiki likolo ka pona régler na problème wana vraiment liwa n'est Bible c'est notre dernier ennemi. Merci beaucoup le monstre d'amour. Ici na makani c'est to vana yawa. To go beta 4 heures de temps émission donc ça dit que ma solo go bimara ya kitoko et ça absolument c'est aussi ça. On va na monier. Na go bien. Moi na beta mabanga belete. Ko to yaki pona ye. To yaki pona. Mabanga belete. Et biso to yaki pona les 12. Na na yebisa mokili ke na botami les 12 août. Chiffre de révélation, chiffre à résurrection, chiffre à vie. Cadeau au pianga tout le monde en a stade les 12 et puis Toya pour récompenser mon d'amour et on a bengi batutu tout ça là ba surprise des aibeli na ya kate so munga na yeloko c'est que loko na et na so mona kate donc merci tout ça bénéfice belé avant de commencer la salango et puis voilà merci vraiment ça bien merci beaucoup la culture pays vi mobimba pona ça là vraiment makasi. Et puis c'est toujours complet mon sotalongate pour année ben ça c'est mon système motoko que néo mon rappel aux autres il y a tellement kimia que donc faut ça la et ça est église au pays après au mot aux autres ok aux autres au pété ok là après aux autres là
Boya Moutapé. Papa parfait, ça partout. Tout le monde va parfait. Et là, on est tous les parfait. Au monde en côté. Tio Mozong. Zara pas na bino. Zara pas na bino. Au Vanda, au Lia bien, au Pémi, au Soebi Bakoyanda. C'est bien. Allez, merci beaucoup. Merci à tous les amis qui nous ont suivis à travers le monde. Oui, monstre. Il y a un avantage ici quand il y a un message. Attention, comme aveugle. C'est ça. Pour ça, on a comme aveugle. Mon boulot. Oui, bah. On est intéressé dans la CBL n'a réalisé rêve. Ah ouais. Dans mon numéro studio, oui. C'est une grande star. Et puis, c'est un parolier d'abord. Et puis, ça, Nzembo, il y a un problème. Nzembo. Et puis, studio. Na moni pas si c'est le roman. Na évité bateau né, bah combien bah 10 albums, bah 5 bah 3. Ça dit studio a pas si na la te pendant des mois. Donc na au moins on était dans Koufa. Donc il faut encourager bateau bah ça bloquer. Papa, on mati boyote, OK boyote, OK bo facile OK. Ozongi na tongo do. En tout cas, félicitations à Monstre. Merci beaucoup. Là, musicien, nous sommes dans ma femme. Tu rappelles, merci beaucoup. Merci également à Monstre d'amour. Tous de la générique, on a. Ouais, TikTok. TikTok, et là, Makassi. Et Nayoki a un meilleur grave. Merci beaucoup. Allez, c'est la fin. Et à mi balé. A sengi, mon père Mogazana, Libanga Nangamoko. Ici, li. Ceux qui Libanga na ezangi. Ceux qui Libanga na ezangi za faute na yo. Yo. Kasi yo faut rappeler ngango ka. Mais tu no rappeler ngate pour tant ka bozo bimana ko maman na musical. Pour ceux qui na commis déjà, pour na bossa na tena tina ngona mail. Ata portable ce que bungi mail moi bungi ça. Mail bunga te. Ouais. Moi qui monstre na ko bien. OK bien. Là bien. Ouais. La théorie là no bien monstre dans tout. Intègre. Merci beaucoup na bande de merci na directeur Cédar Senghor. Pour l'encadrement et puis merci na bandekutu en tout cas na mona awa c'est play na mona cascadeur na mona ketchup nondo na mona en tout cas culture pays mobimba magique voilà magique il y a Villanova avec Fabregas donc voilà bandekutu ba travers awa na culture pays donc voilà na yo kata moi capella moko ya batu ça va bien, moi, mais ouais, ça paye bien, culture pays vie. Bon, mais t'as ça, t'as moi, le monde, t'es bien, t'es là, moi, t'as moi, mission sans cœur. Eh, bon, mais t'as ça. Eh, maman, ça nous fait la nada, ya. Che, nous fait la nada. Eh, maman, Koloba est l'autre côté. Yo, bomba, c'est qu'elle papa, Koloba est l'autre côté. Yo, bomba, c'est allez. Ya, toke, tiki, ya. Tiki, Yambo, tiki, ya. Tiki, Yambo. Denila saye, ya. Papa malamu, Yambo. Nafega muraye, ya. Bana komoto ye, Yambo. Tiki, ya. Tiki, Yambo. Tiki, ya. Tiki, Yambo. Le 12 martyrs, ya. Tiki, Yambo. Bana ya Congo, ya. Tiki, Yambo. Le 12 août, ya. Merci. Cascadeur soda. Non mais félicitations. Tu dois bosser dans le stade. On va faire un nengeli. On a TikTok. On a TikTok. Wow. Ils assoment. Au moins le on a moi. Donc moi il va commencer à nous là pour la vité. Et assomme. Visionnaire. La vision. La moni. Et assomme. Na telemi na bini ya. Toi ça ngate. Obini ya. Mon ama kasi. Obini singai. Du capétage. Allez, c'est la fin de notre entretien. Bien sûr, avec le monstre d'amour, tout ça, la moussala. En tout cas, merci beaucoup, monstre d'amour. Merci beaucoup, prophète. Il vous a libéré, c'est bon? Ok, là. Merci beaucoup. C'est la fin. Merci également à tous les amis qui nous ont suivis partout à travers le monde. Bozana, Estamboka, Boza partout dans Angola. Boyebake, Félix Mazoka, monstre d'amour, Ozana, na stade de Martyrs le 12 août. Nous allons continuer à bénir la bino parce que Coca-Cola peut coûter et ça la publicité. Stade de Banyango Boy, Tina août, tu l'embâté. Nous allons bien ensemble. Merci à l'équipe technique et rédactionnelle d'Afrique Info, Merveille Mampouya et Gino Massampo. Merci à vous. Au revoir. Libanda malili, nakati pe malili, tokokima wapi. Zopita Consolata, Dr Carlozan.
David Mangaya, ya mama Fanny Chis, Queen. Soyez bomaye, bitumba bolingo bato bazobuna, kasi moto pe azo moninga zo monana te. C&C Service Fret. Pour envoyer vos colis à Kinshasa, Matadi a un prix défiant toute concurrence. Une seule agence maritime, C&C Service Fret. En France, 23 rue Anatole France, 94 400 Vitry-sur-Seine. Référence SK Exotique. À Kinshasa, immeuble Beaumaillé Musique, 2 rue des Avocats, Limité, 1er rue, Funa. Référence en face de l'église du pasteur Wallo. Les départs se font 2 fois par mois par container. Paris, Kinshasa, Paris, Matadi. L'enlèvement se fait à votre domicile en France. C&C Service Fret. Au Tietembe, au Moniango. lelo tumemeli bino triple action na kombo ya Maxi Bio Café. Maxi Bio Café eye pour na kopesa kimia na ba vie na biso. Pourquoi to bengi yango triple action? Maxi Bio Café ezali kopesa solution na 3 catégories ya ba problème ya santé. Ndakisa, éjaculation précoce, faiblesse sexuelle, mokongo pasi, ata kozali na problème ya érection faible. Maxi Bio Café ezali kopesa yo endurance pe efficacité esengeli. Ya mibale Maxi Bio Café ezali kosilisa graisse nyonso na nzoto ope kopesa yo taille oyo esengeli libumu ata soki mokete ya misato opona bayeba mesala kosala mosala ya pasi mokolo mobimba na se ya moi to pe na se ya malili. Maxi Bio Café ezali kopesa yo vitalité pe énergie ya kosala mosala makasi uta mokolo mobimba. Bosimba ete Maxi Bio Café salami na ba plante naturelle pe efficace pe ezali na lolenge nini esengeli komela yango opona ko bénéficier na triple action pona bayeba zali na mikili ya poto bayeba lingi kozwa Maxi Bio Café bolo na biso na nzela ya singa na ba numéro etiami wana pe na ba adresse ototili bino. Maxi Bio Café e pona kopesa kimia na ba vie de couple na biso na ba santé na biso. Maxi Bio Café ezopesa nzoto kolongono. Tuninga décor azawa piboé. Ah, décor azwami na site kitoko o tobengi Toronto City VIP de Maluku. Eza espace pona yo, pona nga, pona ndeko nyonso ozala na projet ya vie. Toronto City VIP yoka ba avantage. Toza 5 minutes pour mon fleuve. Toza pembeni na site ya Vodacom makambo teli réseau bosana tozali nzinga ya quartier ya investisseur, tu comprends? Ah, Toronto City VIP de Maluku pembe na mai mpepe moko naturel wana poto ba diaspora nyonso olingo s'investir na mboka na yo. Toronto City VIP de Maluku et pesa to ezo teka ba espace kitoko kolongwa place d'Azar tio mona presse to paso la nzela. Toronto City VIP de Maluku et ko sunga yo ozala na projet osala site touristique to pe otonga villa na yo. Ah papa benga papa Willy na numéro oyo ta numéro de Chelibino benga na moi mbongo mukie osombi espace na yo. Je voulais juste faire l'appel à nos frères de la diaspora de partout où vous êtes pour venir acheter les terrains que nous sommes juste en train de morceler. Vous allez bien voir qu'il y a des bornes, il y a même des travaux qui sont juste en train d'effectuer. Donc le terrain est bel et bien assuré. Vous allez voir derrière moi c'est la régie des eaux. De l'autre côté c'est le société Vodacom. Et devant moi c'est juste World Vision. Là où Vision Mondiale sont juste en dessous aussi, a un projet de construire les maisons pour ces travailleurs. Donc voilà, nous sommes ici à Maluku. C'est déjà un endroit habitable. Les quartiers, comme vous allez voir de l'autre côté, c'est déjà habitable. Il y a déjà les gens et c'est non loin parmi les autres cités que vous connaissez déjà. Merci Papa Willy.
tokobenga yo po tosomba totonga na ekolo na Toronto City VIP de Malou. Monoué qui a dit que Bandoule kozonga te chez Djonga 3 azongeli base na ye na Paris oyo yesika bozalaki kolia komela pe koyoka ndule na niveau ya 2 fois te boyeba ke bilenge zongi na Paris na niveau ya kosakana te chez Djonga 3 awa chaque week-end bilenge zongi ya ndule à partir ya le 17 février 2023 ouverture officielle ya Bandoule bokozwa chaque vendredi Suzuki Luzubu 4x4 grands chanteurs de mon pays à partir de 20h jusqu'à l'aube. Pe samedi, bokozwa CNN Alligator na baninga tout awa boko sepela joli kitoko. À partir de 20h jusqu'à l'aube. Pe dimanche sombele souka bisanga bokozwa Nokolias, Emile alias de Mingongo, la voix qui cloche et longo na wenge poussana tovanda en matinée live. Oyo ekobanda à partir de 18h tina minuit. Kasi tunanga inini kaka soki Emile Silesi mbala moko night club to boîte et fungwami à partir de minuit. Ti ba 5h avec DJ Bobo. Oyo akosepeli sabino na bandole pe na ambiance ya kitoko. Malolo. Oui frère, Babi Djonga. La Congolia. Futur. Hein? Nous te reçons la 50 boîtes. La Katakin, c'est Djonga. Chez Djonga Twanga Nantaba ezwami na adresse oyo Noisy le Sec na sima ya McDonald numéro 25 chemin de Grou 93 130 Ozamo Bimba. Chez Djonga Twanga Nantaba yango nde ezali moboko ya ambiance na kati ya Paris pe na France mobimba. Bana King, bana Dar es Salaam, bana Poto, bana mokili mobimba. Site ya se moko Afrique Info avec Frank Semaï, Yandankala, Twende.